Nabino nyonso ou message ko lande émission nabino qui une réalité est présentée par moi comme servante nabino na kombo ya mama colonel Lumière Chizubu. Lelo mama colonel amemeli bino sango ya mawa o ezobeta mamutu nyonso to ayebi yango batu nyonso to ba kisango ya mawa toza nango ya moko ya balanga nzembo na kombo ya Sœur Marie Misambu o ya uti kotika biso tozolela toujours na ye. Lelo na minute nde tozoloba bo toza na moko ya balanga nzembo bino moko boyebi balanga nzembo ya minene o bayebani na mokili oyo na kombo ya kumu manda otokomeka kosolola naye na makambo etali liwe Sœur Marie Misambu pona bango balanga nzembo bazobongisa ngo ndenge bazwaki sango wana ndenge nini. Sans plus tarder tozopesa bonjour. Bonjour maman colonel. Oui, lelo ndenge tolingo tuna mingi ndenge nini santé na yo? Nga très bien, là super forme. Je pense au coaching là bien, fainanga. Alors santé à groupe ezo kinendeni. Groupe est toujours kitoko, groupe est kitoko, tout ça na kati ya tobe. Moi c'est mi maki parce que je coûte presque 5 jours dans la semaine. Sauf lundi le coûte na mon repos. Donc pour tout ça va préparatif à sortir album je suis. Et on toujours préparé papa betia on bazam mingi batali banda. Orchestre Betaïga qui des chansons. Et on a 10 chansons, on est tellement makasi. Il fallait qu'on soit en préparer dans l'ensemble. Mais dans l'ensemble, vraiment, tout ça bien. Le groupe est très bien. Le groupe est très bien. Toujours en Mwandambu, na makambo ezo beta mamikolo. Pour na yo liwa ya la Sœur Marie Misambu, ça la ki ondengeni. Sœur Marie accueilli, Nzamba Zoé. Nzamba yamba na boboto nyonso parce que Sœur Marie, aza Sœur Moko Oyachaki Mokili à l'aise. Pourquoi son bien c'est que Mokili à l'aise? Bayo bayebi comme wanzambe na kati ya mboka na biso Congo, batamboli toujours na kokabola Mokili. Mais Sœur Marie Misambu azali lokola ba prophète ne masika tenda, azali lokola ba pasteur débat bandenga auto kene que son nom repose en paix. Basala nzambe mibale misatu mine bazana na bizaili wana pesa bizaili malamu. Pourquoi? Parce que na kati ya Congo oyebi même basera en Christ mususu oyebi. Mosala la bango ya kaka ko dénigrer ba musicien ko benga ba musicien batabo kili ko benga ba musicien or nga ser ngo moninga ba ma colonel ndo moninga na fani bonazali ya mokili menaza ya nzambe. Donc yo muto yo juger ngate na Biblia na yo na ndako nzambe na yo na lingomba na yo pour juger batu ndenge na Congo ya la. Mais Sœur Marie Misambu nzambe pena ya bayane boboto po accueilli jeune. Mais na bandi après couple boloba to Sœur Marie Misambu na apôtre de baba ta basala ki Seigneur la 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 basala biloko resaki pagaya osante bama et après il est au monde misuba bimi. Mais nzamba saki kati na ya ko poussa na pembeni na biso même banzembo tombela ki mboka à l'époque so ba bengi Sœur Marie Misambu elle était toujours présente et puis toujours sympa. En tout cas, Nzamba a joué la bisoye. Nzeleza biso nyonso okende. C'est à biso pasi makasi. Biso moga na kata mboka te partout dans le monde pas congolais azali. O bagi Sœur Marie Misambu nyonso azolela makasi. Mais biso ba yo to tika to ba nzela ba nyonso. To ba kozala pe simple loka Sœur Marie ngazalaki. To ba pe komi kitsa ndenge Sœur Marie alaki. To ba ko fana ba ndenge Sœur Marie alaki. Donc quant à moi, Sœur Marie Misambu pasi mingi. Parmi la bande de musiciens chrétiennes, azam musicien oyo munene chanteuse oyo munene tono soane très bien. Nzamba Zoye atala nenga fandaki na mokili, atala nenga lingaki mokili. Alingaki mokili oyo bango bazo kanza mokili ya mabe ba te ko mokili. Non. Parce que ko benga bato. Bino possible Biblia na bino ko benga bato. Mais lelo nzamba sali grâce ya munene ko laksake bato ba ko benga bato mokili. Tout ça guerrière pour que moi le basser en Christ na ba tilé na ba rouge à lèvres na ba kabelo na tolo nyonso polele alors pas nzambe suka ko pinir yango wana yango na biso lobi Sœur Marie Misambu nzamba azoye na boboto nyonso po ya kabola ki mokili te bayo ba kabola ki mokili botika ko kabola mokili ya malamu te boyoki kumumanda lobi ba o bakaboli mokili botika kokabola mokili pour la Sœur Marie Misambu azalaki bonte kumumanda okomeka koyebisa so relation nini vraiment obozalaki nango yona Marie Misambu.
Marie Misambo relation ezaki kaka ya frère na ki sœur parce que ngai nake bandaka nzambe mibale ko sambela mukomso nakendaki pa ya prophète Nema Sekatende pa ya zali bonane nzamba zana ye po bazali parmi ba prophète oyo ba décomplexé basala nzambe belo ba yeki na makambo kolakisa ke mosala nzambe faza la mutu ya kolata chemise ya pasi pantalon ya pasi non mosala nzambe yali mona ya bisengo parce que mona ya nzambe yali mona ya bisengo donc prophète Nema yali bonjour et bonne année mes condoléances. Mais oui, mais tant que tu as mon nzambe, mon nzambe toujours chic. Bicho za nzambe toujours chic. Parce que mokili ezali ya nzambe. Yo so moko oya na sa ozoka bola mokili. Masomo nde yango wana. Donc ba relation na sœur Marie Misambo ezali ya ki frère na ki sœur na nde to benga na kata Congo abapo. Na Congo so zongo frère ndo za mutu moko banga nzambe. So zongo sœur ne mutu banga nzambe. Or ki frère na ki sœur yali kaka respect ko benga maman colonel, ma sœur, ma frère Manda, mon frère, tu vois. Mais ouais, kenana mwanzela mususu mais tout ça les fort na basala nzambe ya solo pour tout redresser les kambo ya kokabula mokili oyo ngana sœur Marie Misambo ba relation ya bien tant na yaganda ka nzamba Nema Sekatende na tongo moko boy ba bengisa ki pays tuyemi nzembo wana ngana sali rôle apôtre de baba ya sali rôle na yona okobetela biso ata mo mukete yango na ote koyemba ti yango na ote koyemba excellent na salaki yango beba ite ba koyeba so bazongi na bandela interview ba koyeba donc toyemba na sœur ko na église après tu okuta na sœur Marie Misambo na nzembo moko ezaki ya Ebola nzembo Ebola ezaki Ebola ki maladie moko emangi na mboka awa toyemba na sœur Marie Misambo na nzela ya papa Simaro Masia ndasa ki nzembo ngo toko oyemba kuna ozomona vraiment azaki sœur moko tozana ekane tozaba na ba emene ya lelo po emene ya tiki makabo malamu ebele foto tika makabo malamu ebele ndenge sœur Marie Misambo tiki makabo ebele malamu ba coutrement na yala takawana je pense lelo et au sala ba pagaille au santé puis na bandi to benga bilamba wana lelo Marie Misambo po bilamba la takawana vraiment et sala moi style donc to tila on sous commentaire to betela on société voilà kumumanda yebimeka na koyebisa biso différence nini osalaka o kabat bazoloba musique babenga bazobenga ni o baza ba musicien chrétien ba o baza ba musicien mokili pona yo trouve ngo ndeni ba musicien mokili musicien tandis que bato nyonso to ba biso to na mokili mais moi différence wana ekota wana donc o ba musicien mokili biso ba musicien chrétien donc différence ya bato balobaka pona yo kako nde po ba Marie Misambo azalaka tanto na mokili tanto na makambo ya nzambe pona yo mona ondeni mais otuninga likambo suto zongusika na mamu na zepsa yo babilo ezaka na Congo pourquoi parce que Congolais mutasaki ndako nzambe na ye pona kene na catholique ba critique on ezaka te kene na ba bima ba critique on ezaka te mais au moment où l'église n'a pas fait le réveil, il faut pas ça l'effort. Il y a que fungola mokili oyo, il y a que le bac mokili oyo mokila nzambe. Tant que yo moni que muto yo benga muto mokili bi nzambe, te poussa na pembe na yo la ksaye nani nzambe, nani bokasa nzambe, nani akela ki mokili nzambe. Congo kaka. Congo ka ma sœur mutu et là ezala ki ono ba tsaka ba différence wana. Ozongisa na même na kam tuzo beta OK. Ba misa mokili na ba misa nzambe bazate. Nzamba zali ye moko na mokili na ya salaki. Yo so zali na sawa yeba ko tambola ndenge mwana nzamba tambola. Yo tambola ndenge comportement mwana nzambe zali te, mais tala ndenge ozo komiko misa yo mwana nzambe. Comportement mwana nzambe zaka ndenge wana te. Ozo zo mbongo zo tonga même ba école te, même ba hôpital te. Oko sasa ba famille na oko tonga banda ko belé ya famille na yo, sango yeba ke mbongo na zo kota na église. Et ali mbongo ça misala ya nzambe ya mbongo ko tonga ba hôpital ba école. Tu vois? Donc batika ko kabola mokili. Tozala na mokili koyeba ke mokili ezali nzambe to banga pe mokili yango un point barre et puis comportement ya basala nzambe il faut batonisa mokili na bolingo batonisa mokili oyo ndenge nzambe mo atondi bolingo parce que biso mama ndenge moni boye tuza bato to bimi na mokili na ndenge ya kombo liloba nzambe to bimi te na ndenge ya ko bimi kaka ndenge wana non na zongo na ulo wala te na zongo na kisite na zuya ngoye moko nzamba bimisa nga ndenge wana mokili na yembele na choral ti lelo atinga na kata mokili na yembela mokili ayibi ndenge na zo yembela mukona ko yemba mabako ba geno tika ko yemba mabe o yemba boye bien mais tant que zo yemba bien yé moko ayibi pourquoi to yemba bien donc mokili ya kitoko différence ya mokili ya ba misa mokili na ba misa nkolo et ali kaka awa basala nzambe basala yango mais oyo ba comprendre yango basi ba comprendre yango sœur Marie Misambo azamu sœur ko bateko il y a tantôt plutôt voilà ba menteur ko lobaki sœur Marie Misambo tantôt plutôt to ali biso so bikela nzambe to ali biso so bandimi nzambe to ali bana nzambe o bazali ko sala ko nzambe ba ko banga nzambe basangisa mokili batika ko kabola mokili un point barre
boki kumumanda ndenga lobiti boti kokabula mokili basala nzambe nde bazomema mwa différence wana entre bamusicien mokili na bamusicien nzambe do binzambe nde asala biso nyonso to toza na kati ya mokili. Sœur Marie Misambu aza nde bino bokanisaka te azalaki mpe bongo te mpe akufi atikali kozala bongo te ye kutu moninga akufi autaki na ngomba toujours na ngomba ka ndenge alobaka autaki ne na ngomba retourne akufi bongo biso bato tikali sor na biso ezala ndenge ni boki kumumanda ndenge alobi émission na biso vraiment comme kokoma na suka kumumanda pona yo bozo bongisa ndenge nini balanga nzembo jour ebembe ya Marie Misambu ekobima. En tout cas ba mission so bazana pasi ba mission so na kata mboka bazana pasi na bazo yembela nzambe na bazo sala pona mokili. En tout cas ba mission so bazana pasi mais le roi Sœur Marie Misambu asangisaki mokili tokosangana pe pona ye to sala to laksa bolingo ya laksaki mokili to laksa ngopo afana na motinyo so malamu azaki simple moko la Sœur Marie azaki simple moko na ebite soki Sœur nini ya makambo koyembela nzambe na mboko so kotangela ngaki simple kwa Marie Misambu Marie azaki simple ko tsabiso à l'aise mais susu ba pesa kapso ta bonjour te ozomona bana que non yo ozomona bana ka ozomona bana que o nde satana pena ozokosaka comme nzambe nazo bisa o Sœur bonjour pour nae so apesi les alisi donc yé kaka yé kaka alors tout ce timbre ba biloko wana leo toza très à l'aise to banane ba kokosaka batna comme wankolo ya kokabulaka mokili na ba bazo ke nager bien mais dans l'ensemble c'est bon biso stozala papa mba utaza na Paris mais azana pas le Cameroun makasi donc tout ça est ensemble de cœur parce que vraiment il aza lingaki pe Sœur Marie makasi parce que Sœur Marie bozo monaka Marie Misambu ya koyemba mais aza chanteuse moko osakana te asalaka makambo koyemba surtout tant okuta na koyemba moni biso batakoyemba to bilengi mingi so okuta na moto azoyemba là là vraiment nzamba azwaye apesa potre de baba mbote apesa frère Mumbaya pasteur Mumbaya mbote apesa bango kuna no sombota okuta bango na nzela ya biso nyonso mais je pense que nzamba azouye na moment ya bien écoutez un peu bato nyonso batikali bayeba kotambola na bolamu nyonso parce que Sœur Marie atambola malamu yango wana je pense à koloba ke pour la famille Marie Misambu na mwana oyatike pour la famille je pense que Marie a na famille monene biso tout ça ba famille na ye mais biologique to koloba ke bazana bomoko Sœur Marie azui mingi na nzela ya nzambe ba wele loko na yemoko te ba kabola yango malembe poso ba wele yango mbango eza ya nzambe eza azui yango na ndenge ya mystique te quoi bazana bomoko je pense que l'autre rôle bazana bomoko ba singa za na mona moko ana libanda mboka mona na za na moral soki ba na koyemba ngeza be mais dommage a yemba raté et voilà et puis na kosenga bino merci ya ndenge bo pensaki koya ko parce que nga naza no absent na osa musala makasi naza libanda te na makambo nyonso ba activité nanga mais na kombo Sœur Marie Misambu nde na ndimaki mais bino pe bato ya YouTube bato ba émission bozo sala libanda boko osasa biso parce que lelo bozo texango mais tant boya osaka biso ba interview boya na biso ta infronté quoi biso bilo nga to lingite yango to sala bino bo moko poto kanga ba trop nyonso ya moyibi tout ça pris dans les lots ya kokanga ba trop nyonso moyibi salami trop dans nzela ba musicien ba se retrouver carte donc émission ko sala maboy combien de vies ozala bozu falanga botina ba poche sans repenser ba musicien soki message ko lego ozala bien po ba dirigeant na bino ba lekisa pango soki legite na koyeba mbala sime ko ozala passe na bino mbala sime ko ozala passe na bino toujours travailler biso nyonso na kata ba image na kata misala donc soki lego ko legaga soki ozota 60% pesa ta artiste 40% yo nyonso ko tonga ngo bandako na ko so bandako au moins attention maman colonel et bon frère baza pe na transporter donc il faut effander les à la malamu faut musala e ba kozonga sa ba retour pour musala yo tambola ndenge nzamba lingi voilà ma sœur bino mo utiko kande ba lobite pour la Marie Misambu biso nyos tozole la Marie Misambu groupe munene ya CCFAP ezole la Marie Misambu Merlin Kikufa zole la don Esther Banema dans la minute de tozolo ba tozo kokate tu ebite nani encore remplacer Marie Misambu na place wana pour nga la monité pour na bino ezanani nga na yebi nanga te na pesi merci mingi na équipe technique nyonso tozala kalango na Congo Millennium na pesi bino merci biso nyonso tozolela toujours kaka Marie Misambu bambotela nga mingi na pesi yango na maman abota mama colonel
na benga ke toujours ministre éducation. Je maman colonel Azaboué, ba ministre bazala la bango. Mais ministre éducation zaka moko, maman bota maman colonel Lumière Chizubu, maman Pauline Moulanga na lela au fort. Na bosanité, c'est na bosani mutabanda ma solo ya Paris, azala ka moko. Le londe bokwe baye bibiche. Hein? Olanda kabino monde boka BBC bibiche baati. L'enfant de Paris de longtemps. Do yenda banda masolo wana Paris soko bona yo sala mokili na yo kutia na yo kombo na ete po na nga vraiment na moni to suki to kutani mbala esima bai.